en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mardi, elam na abote na bino, merci pour vos ébéis, vos sabatezors na bino pour la colana info, lingala journal, ya peu pour la peuple, tout fond la journal, nous sommes que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui maloba mokola lundi 27 février, na tribune, ya 52e session, ya conseil, ya droit de l'homme, ya ba Nations Unies, o ezoko sali makuna, na Suisse, héritier, mapine mapesi bino ba détail. Na maloba na ye, na 52e session, il y a droit de l'homme, il y a conseil, il y a Nations Unies. Oyo ezo salema na Genève, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba lundi 27 février. Alobi, ba ennemi ya droit de l'homme pe ya liberté fondamentale ezali guerre. Boye chef de l'État ya République démocratique du Congo, aloba ki maloba oyo na conseil ya ba droit de l'homme ya Nations Unies. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté ki position ya RDC na ba sujet oyo ezali ba sujet moko ya Kasi, chef de l'État a évoqué ma cause et ma conséquence, il y a détériorisation, il y a situation sécuritaire dans Est et RDC, a souligné responsabilité il y a Rwanda et longona supplétif na ba M23 oyo bazali kotalisa makambo moko ya mabe kasi sengeli kosala nyonso pona ko protéger droit de l'homme pe ba liberté fondamentale ya ba citoyen na contexte ya guerre oyo et outi na ba tension externe ezali bongo ko affaiblir l'État avant atalisake ezali bongo nécessaire kosukisa ba aventure guerrière ya Rwanda na Est ya République démocratique du Congo pe ko créer ba conditions objectives pe ba réalisation ya ba action nyonso en faveur ya ba valeur universelle na nzela na yangonde tango nyonso mokili ekozala na ndenge ya kimia pe ba peuple nyonso bazali kopesa lokola ba sacrifice pona kimia ezala. Chef de l'État abakisi ke tokoki ko prétendre te ko défendre l'exercice ya ba droit de l'homme pe ba liberté na RDC tango tozali kotika agression ya Rwanda eko ba pona ko massacrer ba population pe ba groupes armés bazali ko travailler elongo na ba terroriste. Boye na ngambo mosusu chef de l'État alobi na tina wana aye liboso ya communauté internationale ONU en particulier pona kosenga ba sanction moko sévère likolo ya ba auteur nyonso ba crime pe ba violation ya droit international na République démocratique du Congo pe ko telemela bango ba yeba na kotika makambo oyo bazali kosala pe ko exécuter plan ya kimia oyo euti na processus ya Nairobi Luanda, plan oyo ezalaki bongo avalisé na Union africaine pe conseil ya sécurité ya ONU. Durant ce jour na Genève, na Suisse, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo ya ndenge na ba personnalité ya système ya Nations Unies. Voilà na reportage oyo ya Jadine Malimbi. Durant ce jour na Genève, où ezali capitale ya Suisse, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo na ba personnalité minene ya système ya Nations Unies. Lokola Philippe Grandi oyo azali au commissaire ya ONU pour na ba réfugiés. Volker Turk au commissaire ya ONU na makambo etali droit de l'homme pe Antonio Guterres oyo azali secrétaire général ya ONU. Masolo na bango et tourné ki mingi autour ya situation sécuritaire na partie est la République démocratique du Congo. Ndenge ba M23 bazali kozwa lisungi ya Rwanda pona konyoko la population. Pe balobela ki ba conséquences humanitaires oyo ezali kouta na guerre oyo surtout ndenge
population bazali ko se déplacer belé pe assistance humanitaire ezali ko ya vraiment ndenge esengelité baborda ki pe collaboration ya RDC na MONUSCO surtout ndenge boyokani ezali lisusu malamu te entre MONUSCO na population oyo efandi na est ya République démocratique du Congo particulièrement na province ya Nord Kivu oyo bazwi momeseno ya kosalaka ba manifestation pona kolobaki MONUSCO présence na ye ezali ko apporter eloko te pamba te situation sécuritaire ezali ko beba mokolo na mokolo na masolo wayande chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azanga kite kolakisa position ya RDC na masolo yango. Premier ministre Jean-Michel Sama a présidé qui le lundi 27 février na fleuve Congo Hotel ya Kinshasa 54e session ya conseil ya ministre et organisation pour l'harmonisation et droit des affaires na Afrique. Nadine Son a précision. A présidé qui lundi 27 février 2023 na fleuve Congo Hotel 54e session ya conseil ya ministre et organisation et harmonisation ya droit des affaires na Afrique. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a signé la instance et organisation ba installé na RDC représentation et institution ya OADA. Chef ya gouvernement a talisi que situation sécuritaire na partie est ya RDC ezali marqué na agression ya Rwanda na nzela ba M23 et ezali ko favoriser atteinte na objectif na yangote. Bosimba que le 27 juin 2012 RDC a ratifié qui traité ya Port-Louis instituant organisation pour la harmonisation na Afrique ya ba droit des affaires OADA na Mukuse. Pe le 13 juillet ya même année Kinshasa a déposé qui instrument ya adhésion na OADA auprès ya Sénégal, pays dépositaire ya OADA. Et sali lelo 10 ans d'exercice ya pratique ya OADA et pas ya ba juridiction nationale, ba praticien ya droit, ba comptable, ba opérateur économique, ba corps académique pe ba étudiant nyonso ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asukisaki koloba na ngambo mosusu ba acte uniforme pona ezali kosala lelo eye bana ko participer na vécu quotidien ya ba compatriotes ya ba nyonso oyo ba poni RDC lokola mboka na bango ya mibale boye depuis le 1er janvier ya mbula oyo présidence ya OADA ezalaki confié na mboka na biso ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abakisaki koloba pona ko conclure maloba na ye a recommandaki ke ba aborder ba point oyo ezali na ordre du jour pe ba juguler engagement ferme na ngambo mosusu suwe ya mboka na biso etikali ke installation na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ya représentation ya institution ya OADA chef ya gouvernement atalisi vraiment volonté oyo RDC azana yango boye asuetaki succès pour na misala oyo kasi avant premier ministre et ministre d'État en charge de la justice bango batalisaki ba grande lune ya feuille de route ya mandature ya RDC na tête ya OADA ba ministre ya justice ya finance ya 17 membres oyo bazali bongo na secrétaire permanent ya OADA d'experts ba haut fonctionnaire ya OADA gouverneur ya ville haute ya Kinshasa ba représentant d'institution ya justice ya RDC et puis ba autorité ebele to ba personnalité ya ndenge na ndenge bazali ko participer na misala oyo ebandaki le 24 février pe réunion avec experts yango et koko bati le 28 février 2023 bosimba ke misala oyo ezali organisé na Kinshasa du fait que mandature ya RDC n'exercice 2023 pe président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis le 1er janvier 2023 présidence ya conférence ya ba chef d'état pe ba gouvernement ya OADA en même temps ezali au même moment ministre congolaise ya justice Rose Mutombo yende présidente ya conseil des ministres ya OADA. Droit à la sécurisation sociale et le personnel administratif na État central électoral Yangonde Sangisaki Masolo entre vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou na président Yasseni Denis Kadima Stéphane Skande a pesibino bas détail. Bango Mibale, président de la commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse Mwana Mboka Denis Kadima na vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou babete ki masolo ya faisabilité na o est-elle prise en compte ya personnel administratif ya centrale électorale base à la même titre que bas fonctionnaires, base à même avantages sociaux relatifs, notamment il y a qu'à faire valoir bas droit na bango ndenge et ça les maka soki fonctionnaire à qui na retraite na faire carrière na ye.
numéro 1 ya seni asepeli na ndenge ba démarche oyo ezali kokende malamu, surtout que soki basilisi mosala professionnel bazalaka na sort ya malonga te, kasi soki makambo oyo esalemi ekozala malamu mingi. Na maloba na ye, Denis Kadima a expliqué que vie esukaka awa te ya koorganize ba élection, kasi kozwa ba soin ya ba personnel ya seni ezali bongo nécessaire. Na ye kosolola pona établir cadre organique na o etali sécurité sociale. Masolo oyo ya sécurisation ya ba personnel est concerné ba personnel administratif batu o bazali na cabinet te, ni ba membre ya plénière. Vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou ayoki est très attentif na ba détail nyonso à souscrire na ba démarche oyo consisté à côté en place commission mixte oyo eza composée na ba expert ya ministère na ya seni afin que ba examiner sujet oyo avant ya kosilisa ba solola ki pe ba sujet mususu na oyo etali enrôlement pe élection ba préciser que nyonso ezali en marche baza kolande la calendrier électoral. Pe Denis Kadima a confirmé que le 20 décembre ya année oyo élection ekosalima. Ba équipe ya supervision ya seni na commune ya Masina bakangaki 3 membres ya centre ya inscription oyo eza bongo na lycée Père René qui passe ya bazaki bon na 4 cartes d'électeur na profit ya animateur moko ya chaîne ya YouTube nyonso ezalaki na ordre ya président ya seni Denis Kadima kaza di Stéphanas Kande héritier mapine mbapesi minoba détail. Botel à 3 membres, il y a centre d'inscription ya seni oyo ezali situé na lycée Père René Tipax na commune ya Masina. Ba komi déjà na maboko ya police nationale congolaise. Bango ba produit 4 cartes de lecteur pour na mutu moko. Bazwa mbongo na valeur ya $5 par carte. Basali yango na profit ya animation moko ya chaîne ya YouTube oyo eyebana. Kaka ndenge bozali komona ba photo pe ba image. Ezali bongo Mese Katembo Kimfumu Kevin ye azali préposé na identification pe azali kosala office ya président ya centre d'inscription. Jérémy Cheza Kapia ye azali opérateur ya CV pe Njemba Eli ye mutu azali préposé polyvalent. Ndenge tozali koloba boye bazali déjà na maboko ya justice. Selon commandant ya la police, ba analyse na bangonde éprouvé que mutu oyo bazalaki kosalela topé les concernés ye azalaki te physiquement na centre d'inscription. Kasi balobi ke bango bako continuer ba recherche pona koyeba ye boye ba empreinte pe ba iris oyo ezali utilisé po bakoma na opération. Kasi pona bango moko ba incriminé batikali ata kondima teke ezali bongo oyo azalaki kosala intérim ya président ya centre d'inscription andimaki ke a répondaki positivement epai ya bandeko mosusu ya ofele etant que président asalaki bango aide pona rappel esengeli boyeba ke ko s'enrôler plus d'une fois ezali infraction selon loi numéro 04/028 il y a le 24 décembre 2004. Distinguée première dame, la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, ayambaki week-end eleki première dame, ya Burundi, madame Angélique Ndayishimiye, awa na Kinshasa, ba échangeaki makambo, wezaki basé na baction, oyo bango baza kosalela na oyo etali bien-être ya population, na bango, Stéphanas Kande, ya pesibino ba précision. Na expérience ya ba misusu tokoki pe kozwa mayele pona kosala biso moko. Première dame ya Burundi, Angélique Ndayishimiye, tondimi ete azwaki mwa source ya inspiration na oyo azali komona pe kozala projecté oyo ayokaki pe. Tomonaki ba image ya excellence ya lutte contre la violence faite na genre topé ya mwasi. Liste kozala molai ba programme pe ba action ebele ya Fondation Denis Nyakero Tshisekedi bayaki elongo na molongani na ye pona ko assister na 22e session ordinaire ya ba conférence ya ba chef d'état ya Afrique pe ya ba gouvernement CAC. Première dame ya Burundi a capitalisé ki ton na ye pona ko découvrir Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Nensengo wana boyo kandenge azali koloba. Premièrement, je remercie le gouvernement congolais pour l'accueil et l'hospitalité
qui nous ont été réservés dès notre arrivée. Je tiens à féliciter la première dame, qui est la vice-présidente de l'OPEDAD, pour l'émission qu'elle réalise à travers sa fondation. Je suis inspirée, j'ai vu des choses que je pourrais faire dans ma fondation. Chez nous, on n'a pas de tableau comme chez vous pour faire le suivi, évaluation. Je vous remercie. Nangambo Mususu a félicité qui épouse le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na équipe na Mobimba. Pour un rappel, première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, azalaki mbula eleki invité d'honneur ya première dame ya Burundi, pe a visita ki ba action na ye, et sengeli boye ba ke ba échange oyo ya expérience, et koki ko apporter solution efficace na ba problème ya ba communauté na bango respectif, oyo ezali région pe continent moko. Bourgmestre ya commune ya Matete Jules Mukumbi aza kolala pongite à peine kozwa commune oyo assainissement eza kosalema chaque jour. Lelo commune ya Matete et commune à image mususu ritier mapine ma petite bino précision. Depuis a komi na tête ya commune ya Matete, Gilles Mukumbi azali kolala pongi soki mokete assainissement de cheval de bataille na ye na commune ya Matete. Misala ezali kosalema na ndenge ya kosakana te. Azali kotika biro na ye kobanda lundi kino samedi alobi commune ya Matete esengeli engenga. Gilles Mukumbi azali kosala salongo moko spécial. Botala bino moko awa marché oyo babengaka marché Ngwanzu libanda ya marché ya commune ya Matete. Et kangaki banzela nyonso mituka moyen eleka ezalaki te. Kasi na bokasi ya actuel bourgmestre Gilles Mukumbi, l'homme du terrain, botela bino moko salongo ndenge esalemi baveni nyonso epai wapi bateki batondaki na marché babengi Ngwanzu ezali ya kofungwama. Lelo mituka ekoki koleka na ndenge elongo bani liboso ya Saint-Alphonse paroisse catholique oyo bato bazali kosepela ndenge ya kosakana te pamba te nzela efungwami. Marché pirate oyo babengi Ngwanzu elongwe libela botela bino moko polele se polele libanda ya maison communale ya Matete baveni nyonso ya nzinga. Bourgmestre ya commune ya Matete Gilles Mukumbi soki tolobi lelo topesa trophée ye akoki kozala bourgmestre numéro 1 na ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa pamba te nanu aumelite kasi commune ya Matete ezali kolata elamba ya sika ndenge moko ya lobi. Chaque samedi de 7h à 10h eza pona salongo. Motakoki koteka te. Soki oteki bakozwa yo bakangi yo ke kofuta amande ya leta. Longoni ya papa bourgmestre Gilles Mukumbi na tango moke oyo sali misala na yo emonani marché Ngwanzu oyo etaka salite penepene ya maison communale penepene ya paroisse catholique Saint-Alphonse lelo elongwe bainyoso balingi koteka bakota na kati ya wenze kuna ya Matete kasi libanda lisusu te libanda engengi ekomi propre na ndenge ya kosakana te. Gilles Mukumbi depuis oye population ya commune ya Matete bazali kosepela na yo. Défi Congo za parti politique ya sika oyo salami pona ba congolais nyonso za na initiative ya mwana mboka Diangenda Kitutukidi. Bolanda reportage oyo ya Michael Busto to Stefana Skandi. Lelo tokulubela makambo etali République démocratique du Congo na ba richesse na yango. Tuzali na jama wo cobalt cuivre coltan na echecheri na echechera onyo subuzali kumona oyo ezali ba richesse ya République démocratique du Congo. Nous na yo papa lukuta mboka na biso soki ezali na licence mais tala condition ya école oyo ikode koki kuzala boyibana batanga kula izali te tuza kulala mlili tuza kumela mai ya mabulu upitala malunga izate kuluna abwana kati na biso na mboko bona nidi geri kuneza kusila te mbongo yubuteka kaya biloko nyonso oyo yo uza kutangisa bana wana ikenda ka wapi etabye biso na changu nani akuya kubikisa biso Angimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema Mwana Congo tala défi Congo parti panafricaniste
Parti théocratique veut dire Awa Nzambe nde mokambi. Parti à moi na Congo, véritablement congolais, Yangenda Kututuki di Martorel, de père et de mère, et désormais qu'on les lanabino et Zubi Yanonango, pour défi Congolais, na ba solution ndenge na ndenge. Parti ya Sika, Awa batia mosika tribalisme, créé le 13 août 2022, na ville ya Kisangani, na vision semoko ya refondation ya Congo, na système ya nouvelle gouvernance. Bosi Mbappé boyeba que défi Congo ezali bongo, accomplissement ya prophétie ya Papa Simon Kimbangu, oyo esali 100 ans mokoka ndenge toza koloba lelo, défi Congo eza déjà installé, na ba province pe ba grande ville ya République démocratique du Congo, lokola Mbujimai, Kisangani, Bumba, Buta, Manyema, Kolwezi, Matadi, Mwanda, ville province ya Kinshasa. Boye lokola la République démocratique du Congo, eza komilenge la pona ba élection en décembre 2023, défi Congo parti fédérateur, baza ko bengisa ba force vive nyonso ya nation congolaise, ba organisation, ba mouvement associatif, ba parti politique, na ba personnalité politique indépendante, boya na lombango, qu'on s'identifie pour la préparatif et organisation, ya ba séance ya signature, ya protocole d'accord portant création, ya coalition, ya ba force vive électorale, ya écolo. Eric Massamba, mon ba cadre ya parti, a communiqué dans ouetali signification, ya lettre K, tango tozali kolobela, pe kokoma Congo, ne siga kokoma yango na lettre C, pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Donc, des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation, peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique, de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Siège à défi Congo et Zomi Bongo Navni Bolafa numéro 58, quartier d'Yangenda, na commune Yangiringiri. Na 4h30, la société aviation CA vous a composé de 95% de Congolais. Il faut la journal, il y a peu pour le peuple et mais qui présente le cadre, un peu le dirigeant, il y a la société OU. Batebele balobaka que ba Congolais devant Bongo bazali capable de manifester banti valeur et belé. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatiner en tout cas bazali kopesa confiance na Congolais pe mingi penza na mwasi congolaise. Total bongo na domaine ya caisse. Tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo et azali bongo 13 ans na même poste oyo azali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse. Il faut la honnête na caisse, il faut la peine rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi ba futa, ba mususu balingi ba sala boye, ba mususu bazo loba loba, yo si il faut la maîtrise mingi na caisse. Parce que si oza na maîtrise te, oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So il faut oza mutema, munene te, oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA bandi muke lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon tango biso to bandaki na caisse mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix mosala ezalaki na C ngape na bandoke na caisse centrale te.
bato ya recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazomema yango tolongwe wana tozwi formation ya inix na inix mpe ndenge moko eza bato ya recouvrement bato bazoya bazwi mbongo me ntango tozwi lisusu formation mosusu professeur mosusu mutu mosusu awuti Île Maurice aye kolakisa biso monsieur Laurent aye kolakisa biso ndenge nini na kosalela margot système échangé fret pe eye ebele ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo basalaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya kofuta na futa rango pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique po azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu po apesa ba résultat ya malamu. Agence Eric Travel ya mwana mboka Eric Mwamba eza kosunga ba congolais na masolo o etali voyage. Je bosse, toi tu n'es pas ta. Basala na bango masolo ya voyage bondi melanga oyo agence Eric Travel azali kosala bolukela yango kombo po na agence Eric Travel na mwana mboka Eric Mwamba bazomema bango likolo awa masolo ya voyage balobelaka yango lisusu te. Picture perfect, you don't need no filter. Or just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Agence Eric Travel baza kosunga yo na ba démarche na yo po ozwa visa Schengen na primoko ya muke okoti na mboka ya France, Angleterre, Belgique, pe bongo na bongo. Agence Eric Travel epai na bango prise en charge eza vraiment rassuré. Ya koloba ezalaka lisusu te. Famille d'accueil eza wana pona bato oyo bazangi esika ya kovanda. Na agence Eric Travel esilito awa basungaka bato pe pona kokende na États-Unis d'Amérique, na Canada, pe bongo na bongo. Yo olingi okende na Dubai, awa pe prix ezalaka bongo muke. Masolo eza carré. Na agence Eric Travel baza kosunga bato o nyonso balingi pe kokende na mboka ya Afrique, Tunisie, Afrique du Sud, Maroc, Égypte, pe bongo na bongo. Tunanga nini agence Eric Travel ezomi bongo na 11e rue Limete mosikate na INPP. Yo ovandi na Tiangu. Agence Eric Travel eza en face ya entrée Kimbuta. Bato ya funa agence Eric Travel okozwa yango na arrêt Kingabwa pene ya commissariat ya la police. Bongo bino bato ya Lukunga na Kitambo magasin côté ya entrée Facebook pe WhatsApp. Eric Travel bozala na mbangu sino te bakomema bino likolo bokomela pema nyonso eza assuré. Mon son provoque la fonce des. Je côtoie des gens. Poto malonga pona bala la bino eza Potivap. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Potivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na mali kamni mo ezolela makasi bo ezoyo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko olia na pasi te, est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Potivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Potivap. Butala ekole linai. Potivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli balia potopoto Potivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po alia potopoto Potivap. Bina kuna chimagate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echite ingiyo. Ha! Potivap potopoto kitoko pona ba bébé pro.
Bozala qui est belle pour la colonne info lingala journal ya peu pour la peu bosepela qui na opsa merci na Igor Tingi azala qui na sima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Jadine Malembe et supervision ici maman qui est pas héritier mapinde mina montage ya Pichu Monsia ngala mino to pisani rendez-vous Nicolas Alikoya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpefumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balingaka mboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.